Bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Biso pe toza bien na nguna Nzambe, Nzambe azobatela. Voilà la famille. Awa eza commande mobile nanga asengaki nga nasalela ye poulet mayo et puis na bi pourquoi pas na partager yango na bandeko ndenge nazo réaliser recette nanga ya poulet mayo. Voilà la famille nga naponaki ba cuisse oyo ndenge tomoni et voilà na bandi sikoyo koprépare soso na ngai na bandi nanu kolongola yango mikuwa me okoki kosala soso nyonso olingi so olingi soso ya makasi so mpo olingi soso ya pete ya mobimba ou bien donc partie nyonso ya soso oyo olingi osalela voilà nga na préféraki kosalela cuisse e mpona kofacilité tâche na bandi nanu kolongola yango mikuwa ndenge tozomona wana eza nango facile e simple mpona longola bamikuwa wana naosala yango mwa malembe boye mpona bomona ndenge nazosala yango voilà la famille wana soso na biso ekomi boye e voilà awa nazosala marinade comme boyebi ke bato batalanga deja bomonaki natiaki video moko liboso nazalaki kosala mwa barecette ebele e voilà nasali marinade oyo ekendaki na barecette na nga nyonso epuis après nde nasalelaki baépices différent mpona koassaisonne biloko na ngai voilà awa sikoyo nazosala marinade na ngai natie céleri nde nalobaki natie matungulu natie baonion nyonso nalakisaki bino wana lemon grass natie pe natie tangawisi natie ai natie matungulu voilà awa natie assaisonnement na nga voilà donc c'est ça natie assaisonnement nyonso oza nango tie mpona koassaisonne soso na yo naye kobakisa mungwa nabakisi mungwa natie paprika natie soy sauce natie vinaigre natie poivre noir natie muscade naye kotia marinade oyo na mélangeaki wana apres nakobalola soso na nga na komélange yango très bien voilà tozomélange nga nde naosala boye soso na nga ekolala parceke nazalaki kosala mwa barecette biloko mwa ebele nalalisaki biloko na nga nyonso epuis na kolalisa yango na assaisonnement boye na kosala yango jour elandi voilà awa napelisi moto na nga ya makala mpona nabanda kotumba soso na ngai voilà awa natie soso na ngai na moto na barbeki ebandi kotumbama soso na ngai ebeli nazwi yango nabandi sikoyo kokata yango voilà nabandi kokata yango okata soso na nga eza facile so olongoli deya mikuwa ntango osisi obandi kaka kokata mpe na viango natiango sikoyo na sane nazosala yango vraiment simple nazwi juste matungulu na nga na kati matungulu na nga bien naye kotia likolo nazwi mayonnaise natie après wana sikoyo nakobakisa assaisonnement mwa moke me okomeka na omungwano ya soso otala ndenge mungwano ezaleli mpo eleka te nga na bakisi kaka juste moke nabaloli yango très bien voilà nabaloli yango très bien nabaloli bien esangana mpenza bien mayonnaise ezwa bien na kati ya soso après sikoyo nazwi papier cuisson natie papier aluminium na se natie papier cuisson likolo
naye kozwa. So oliaka pe pilipili okoki kotia na yo pilipili ezodépendre. Voilà, après wana nabandi kolinga nakangi yango très bien. Voilà, nakangi yango nazokanga 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 nini na ngai. Apres wana sikoyo naotia na ngango na four comme na bandaki kotumba biloko ebele na biloko mosusu libanda nakendaki kotia yango na four po ebela nango na four. Mais so olingi kotia yango mpe kaka toujours na makala. Et voilà, poulet mayo na biso yango oyo eza ready. Mobali na ngai asepelaki na commande ne asepelaki na poulet mayo alobi ebimaki bien. Donc vraiment ya mosusu mpe nabai na partager peut-être yo mpe kosalela papa na ndako. Merci, tokutani na mbala ya nsima, bye bye.